Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Maintenant, c'est à la Marciano Mbi, à la kamikaze de la presse, la première dame de la presse. Et là, précisément, Tokiti, place au président Godel au fond, dans la studio. Les Marciano Mbi, il y a un la binoye. Tu es banane d'abord, en pire bakuba et koufa. Toi, les alikaka. Peut-être que tu n'as pas de charge en pire bakuba. Les habits, il y a toi, tu es quelqu'un qui a président le fond. Bonjour. Bonjour, maman. Empire Koufa. Empire Koufa, c'est depuis Bané Belé. Et puis, Kolobela Empire Bakuba Boye, Naza mieux placé. Pour Nazaki, Mukolo Nangote, Bakolo Nango, Bakréan, Bazali, les Alois Pepe Calé, président Tex, na président Dilo. Le Bangoné, propriétaire Empire. Mais, na connaissance dans l'Abiké, Koufa. Pour Bazaration ensemble, répétation, Bétarate. Yosko Netimona et Pepe Calé, est-ce que déjà, déjà les canisseurs, aux gens qui s'empirent, ou soit au coqueta ou que sangana de konote bia ou ça y est, voilà le pic qui s'empire. Kozong s'empire, yo kozong s'empire ne nous avons qu'on c'est impossible. Nako mega on peut tata mugomo. Jamais nako lo balina zong s'empire. Nako beta ne musique pour bato empire ba se retrouver. Nitingana na groupe nangati. Delta acoustique. Donc bato empire so ba ye ba se retrouver kanango. Taba omo nangana ilongi nangana. Et longi nanga kaka sana beta bazo se retrouver déjà. Mais na ba souvenir président le Fomboto katsote biso to kendaki et pas bia to moni azui ba musicien moi mingi lokola oyo ba zalai na empire. Est-ce que pour ça les choix bongo ya ko so ba musicien pe lokola ba juna mumba fu ba Pitex na ope ya groupe za na bango to yo sali yo na ndenge na te nga na lobaka mutu ba remplacer ka été principe na ngeza ke ba remplacer mutu te nga na zo mission aza bon. Il a dit que mission a copié mutu boye. Na omone tina te pas osala ngo be bien te. Mutu so akufi na ye. Mutu ka longo. Parler aux ba ke voix obi azana ngo ya Pepe Kala osala ngo bien te. Ah osala ngo di Pepe Kala te jamais de la vie. jamais. Ayemba na e bien na lobite ka za faux chanter bato to se comprendre. Na lobite ka za faux chanter. Ma oyemba lo Pepe Kala te. Nga zaki ingénieur de son Pepe Kale na yebi Pepe Kale na travailler à peine bato belé bato tout ba ya pananga soko ye ozo copier Pepe Kale na sepela te pe sanga kutu posa olela donc ozo déranger nga normalement yemba na ndenge na yo mozo imbanze mo Pepe Kale et osanga bien makasi soko za bon chanteur ko imbanze mo Pepe Kale monte ke bia azaki copie coller à Pepe Kala bi ki yekolo dondi yene mutu asa on studio. Bon en tout cas na été pour na contredit madame là cocktail on a cocktail disque cocktail ngam na salon donc ngam na dagi mettre à jouer ngam na décider na ko yemba na ko ya na ko loba na ko sekana disque on soko lingi mama mutu nyonso asomba disque on tanga yango omona nani réalisateur nani arrangeur nani directeur artistique nana sala programmation nani ingénieur de son. Donc, disque on a cocktail, on a sauté, on a eu ma solo le coup de pour que congolais tout temps à rater. Somba disque on a bien clip. Papa le président le fond mon a katsote bien le bac hier Pepe Kala comme déjà côté qu'elle est tâche belé. Msusu c'est comment oui ya linga yemba te yo bia yo yemba na wango. Neti place on a ya do des arrières taïmba. Ah vraiment bon na été pour nous contredire hier. Mais ils ont vérité. Maman les a vérité. Un bon chanteur, à ça la boulot naé, n'a pas c'est bonne chance. Un jeune frère n'a tout qualité. Ils ont zéla, à ça l'anzéla naé, à ça on a bien. Hein, biso tout va musicien.
nga sona zo sailo na ana lo bagateke na boto la papitek dernièrement kuto moi papitek salinga zong sampir abenga inga na chai po na yagi meteo kana ebiente pour que c'est ça ya bango. Oui, écoute na ba internet et pensana que papitex azwa que abetio et tout. Est-ce que c'est ça? Obetanga te wana privé na ngai présent na ngai pe mta sala ke kombo na nga lo fombo mta pesango. Donc jamais ago et sala ika mabeke tango ye makam to sola ki ba close ezaki na ne to sola ki masolo ezaki respecté te ezaki faut type entourage na ye monita on vient komia wa ba chena berer lo fomba onani or lo fomba on pas ala bena et puis na musala blague te au carré c'est que tant que celle que to solo lité na vani na benda na nga ya bunda na na et puis nega histoire komi ti lelo. Ce que tu as dit, tu as dit que tu as dit que tu as Kinshasa déjà répété. Est-ce que c'est moyen que tu as beaucoup de choses? Bon, normalement, non, tu as pété. Bandaya, ngazala nangawa. Abenga pété, soit benga na rozan au tchai. Ngam nazo ide kuna babeta na mpirte. Ba wera, ba fere, ba héritier, ba vesimaro, ba kofiolo mide, soit benga na kenda. Pourquoi pas y? Ya bengate ayawa azana yawa ngabe na yoka kaza akawa na mona ite na pa bengate c'est tout. Est-ce que c'est déjà un pas que tu as l'équité? Non na ko sa pa wana te même yo no zarabu so moni kulutu mo bo ya yo ko bimsa lo boko te comprendre za ba loi mo ya mboka ka ya nature mukolo yo ye oketala mukolo oketala moto biso na muziki baloba na biso ke nde biso yekola munga ne na biso na moni muto abeta mfanga neti banguma lokito donc ngande fona ya verrier donc ko sali kolona ngam na ya verrier so na moni ba vina nga ba pius na ya verrier atata to mona ba grand mopao ba vina biso ka ba beta avant biso atata jeune atana so ka beta ka avant yo na musique donc ozo pc ba respect belé c'est comme ça. Ils en ont été ngasi kona longwa na ke luka ine nga yaki non yem da obenga nga même na phone alors finalement na kine na za telle place est de okuta te mais ça mi na ngote mama ngara lo fombo yo moni nga oye na kana tante mama biso on ne peut pas biso bato to sala la musique ya mboka et tourner donc na za parmi ba 5 premiers donc na tâche ya musique ya mboka o na za depuis na la muka tina lalaka. Le 1er août, le 25 décembre, nous avons fait un studio. Donc, nous avons fait un bien, nous avons place. Donc, nous avons parmi les cerveaux moteurs et la musique congolaise. Si vous prenez une valeur na yo TP na bato empire babi ko valoriser te mboka oyo lo ba dirigeant population nenga na bo muté na à l'aise na kana na l'art na très à l'aise maman pour bato ba pesa nga ba respect moko eleki nga na kutana na papa mo mapesi nga mbote alobi na na sepele na simbio vieux moka ipsinga na lemba alobi soki ba ol sola masolo empire soki sengi bato ba signer il faut signer. Mais ce que bien tant le bac yazali pilon il y a pire on a chapé moi comment je peux dire moi mbumane mais ton le bac yem ta yemba do ba tala ba ondela te na ibiso ke cocktail ngam na salango bi ayemba na cocktail na bite ka yemba te ayemba mais ngam na dirija cocktail dona yeba vérité cocktail mutu tout so azolo bandenga lingi etali ngam na yebi na sala ini na nini. Et puis public yebi na ngwa signer na empire ko signer za nini mama ko ene lo mo ngana signer na empire et puis lo ngana signer na empire eza imposé na monde mama netini ba yeb saout o moni bas ngana imposé na empire lelo ngo beta maka na Afrique pour beta bas na sina nga sko esalinga parce que to kutio ni ezate guitare to vivre merci bona na studio o moni bas ngana beta na empire yango ekoma imposé na Afrique. Bas ngana beta na empire yango kuna ko dogene loin obi na vie so ba komo benga ke wana lo fombo na bango fo sepela na vie na yo moni o sa boulot na yo un jour so pe fimo abimba komo benge alandi yo donc faut comment na niveau wana biso za awa ezaka na Congo te na Brazza ba lo fombo bazali na Cameroun ba lo fombo bazali même na Mayotte na ba île bazana lo fombo na beta bas alors so comme na niveau wana ils ont un niveau moko faux à l'aise nenga zabo
donc mutu musu na okomi na niveau wana te eza faut ça l'effort kolinga te ndenge wera loba so na babengi te kozala presa ondima présente Ah oui, oui. sala nanu osali os'impose osala bien nga na kana na tina koloba te po na signa na mboka na biso par empire bakuba. Oui, président, tu as son asuka to tikelo temps ya ko travailler, mais le bani oko bisa na ba fan na yo, pe le bani oko ba na ndekono bia oyoyo. Alobi ki ende a sangisi bato so empire. Te pona bia na opeseka ba bonne chance, asala boulot na e bien, malanda biloba lo baba tuté, alanda pe ba fanatiko ba ko chaba ona bererte, a travailler, azana âge na ina nozali, azana temps osala makam na e. Conseil na opese yango wana ngai mpona bafan bozala bino à l'aise nayebi ke tamusu ndenge mama utoloba kovalorize te congolais avalorisanga fort lobaka ke bakonzi ta basala makambo na bango bamédaille au moins bapesi na bango nga te mais congolais ayebi ke bende la Congo baise numéro 1 lelo yo na Congo ezanga okozala chanteur au moins batandi bachanteur yo bimita musu 300e comprendre na mboko. Mais quand tu as entendu babaï, c'est son abimi 3e. Ah oui, merci vraiment au président. Moi, Bambote, attends un numéro de contact parce que Botalo na poto pour bakubenga bengebele. Bambote na ngai na bandara na bapoto wana na Serge Kamba, directeur ya mouvement, na Aimé Boubala, directeur ya mouvement, na Firmin Firango na Londres, Kati Para na Londres, na Douglas Kibis na Londres. Nazana Defis Masevo na Londres. Président groupe et Koufatoza. Nakobumba tena pesa na parler na Suisse pour Suisse nde parler. Vient nga Degas Kusungana, vient nga Derrick Moss, yaya propre Chibo Chiboaba, Kes Makangilu, Denzu Yala la Didier Bendos. Wana parler pena. Et puis si vous pas adresse là na Paris. Na pesi ma frontal bureau privé. Adresse na Paris mais yo na kin. Adresse na Paris. Ngana na kin pona kin na zo biso ke ngane na nzungu ya musique ya Congo donc na na boulot mo awa ne omoni bana ozomona bana o tu bayembi do bazaka na na bango kaka biso eza don tozana pona ko aider jeunesse tozana pona ko lakisa tozana pona ko former ezana ba musu bayaka nde ba profiter na musa biso salaka ta musu ya lobaka to leka na ba TV mais na kati pena ko lamba naza parmi do aso na kana mboka awa ezaka pona musala et puis ngana gina poto te mama na gina poto omoni neto ke na ba poto wana po vana na poto esenga kaka falo bala obota mais nga étant chrétien na gina femme na kin na bana j'ai refusé ya ona zonga na kin comprendre félicitations adresse za nango adresse ya liba courrier pe yaka sikoyo neto ba Delta Force kufa et comment Delta acoustique. Et comment Delta acoustique pour la nini kaka makambo ya kobanga makambo ya kokima makambo ezaki na ngana lobite ke na roza na empire bakuba comme orchestre Delta Force ezaki kombo oyo pe ngam na pesaki et puis Delta Force ngam na sala ngo di vivant ya Pepe Kale ngande fondateur na sali yango na Pepe Kale Pepe na pesa ngo Pepe Kale pa a sepeli nango na sala yango teke lo orchestre na ngana sala yango Pepe Kale mais ngande mutu na luka bato tant Pepe Kale kufi na ye na empire logo ezaki mwa cop mo balinga lo fombote na bendanit tant na bendani groupe bato tout on na zwa ki pona Pepe Kale babi yoko bendana te biso yum to zwa biso te comme ça ngo groupe yango Delta Force comme orchestre. Mais avec le temps, tu as na juna et simbité, tu kabouani kaba, tu kaba songi. Tu kabouani na juna pas kei. Ya salipe Delta ne bandeli. Boti ba problème ti ya tiki a che kombo mususu. Azaki visionnaire na pese bambo de place azali. Ezaki vrai boule. Ngana konyeka na Delta Force ti ba tu pe web sanga itala boy. Ya mo ina commission Delta acoustique. Ah oui, merci vraiment, président de Ngondimi, pour l'émission. Nous avons émission Mobimba. Comme déjà les Londimi, tout ça là, c'est que comme nous habituel. Na leli mabe. Nous na leli disponibilité malgré beaucoup de choses en plein boulot. Donc na leli mabe. Bambote belé na mutao filmer na yebi kombote musée. Mbote belé na musée pour ngana benga bango ba wa biso. Yada na sima me mta olamba. Pour les lots ba mona ka yo me mutu ma to filmer wa che ba couleur za bien ba point za kitoko. Do ba musée ba lwa biso ba o biso lamba na biso
bata makele na micro na TV na radio ba onde ba lobaka kokosa pe makambo. Vous comprenez? Vérité boya oluka biso te sa bino na yembaki na asali boy na asala boy. Ya yemba ni epi po yemba na autorisation ya yemba. Ah oui. Merci vraiment notre président le Fomoné on dit les cas. On est à Liban on voit que Libya quoi. Tout kaka. Ngana kocha batutu nako ngana zo sala kofia zo yemba kofia lo mide ngana table. Ngana o sala wera zo yemba ngana table. Ngana zo sala pepe kala zo yemba. Comprendre nga nazo sala tchala mona zo yemba nazo sala eza blague te zo mene na otanga na donc keba donc eza pena blague te ba na ba beshelo tu ko bana na bana oyeba Ines wana mata oketio okena ba mama tchala donc eza blague te na osala ba bulo moko eza ngo beta tolo te na obeta tolo te po bato mbele ba lo fama ngo lo batro na lo batro te mais mo ba vérité fo lo ba la vérité faut le bango lelo pena na na centre ya musique ya mboka na centre ya musique na basse na lo baku tu trote bozo bina ba nzemo fere mikolo ba rumba na tu ba nzemo nyoso fere beti wana ngam na beti basse na héritier watanabe ngam na beti basse na karma pa izo bima ngam na beti basse vie simaro lutumbe zo bima miko ngam na beti basse donc blague te omoni ba ni attaquant son ingénieur de son. Donc on a na milliers de musique ba ko sabino te mutu mo na fa na ko na e asali mo rep 3 jours pour filmer alors bi ne azo diriger so ni musique vérité za moko bato basala ngo bazali na ndenga bien meto lo barate izana tina mo lo bate po nga pena na lo bango nde na ibseki wana na za trop fier tana leka na nzela population congolaise place a changa na ebike jumbo ke ko bonga jour pena bato ba ko tcha bato na ba place ndata pena ke muto do mériter pour na ozona nga ba makambo bele. Merci vraiment président de Ngondime ko le kala émission nanga et merci mingi na bato botala kanga merci mingi na maman Rosette la fleur Congo température toujours et merci mingi na bino nyoso bolinga nga bo continuer toujours ko s'abonner na site na bizno oyoyo refrain ngunda mambote na mingi Clara Kalombo la crème des bandales Franck Akifuka ko et ya roloba mingi sate bo s'abonner ka rebele musée la caméra merci Jordan Sala tout ekota pour ba news actualité ça la bien. Merci Mingina Patrick Eponda, bienvenue et bio British la motivation de Londres, Papa Lofomboye, Wilfried Bompili, Bosungara Papa Lofomboye ça la bien. Bye. Bye, na pesi bakoko mbila ba mbote na ba mpo bazawana. Eza groupe moi sika bana, ba bana mike. Donc so cameraman na rozo bango ba bana moi mike bakoko mbila. Vous allez bango après émission. Ngande mutu, ngande mnazo sala bango. Donc lelo yo kalate bomuna bakoko mbila. Bana mike ya basi bazo mba danser. Biso on a service à mboka. Ah oui. Bye bye à la prochaine. Bo s'abonner ka kebele quoi. Mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas site Pola mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo température TV. Congo température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo température eyena mopepe asika ya tobina Congo température eyena mopepe asika